001 quoi. Nyonso banda awa internet awa. Facebook awa, Google awa. Donc, Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Congo, Rande le Bel Wata. Mais pas la Tikoyo, Baptiste tout, Bangini. Moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Ginzambete, Moboulou. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Batou Moussousou Batalinga, Mengana Talibangote, Po Etalingate, Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. C'est de où à où, c'est de là à là, ça bouge pas. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que ça Raph Ngindu. Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Parce que tous na Boston on a Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site. Messieurs et dames, bienvenue encore une fois dans cette émission qui dit l'invité. Je suis très ravi de vous savoir nombreux en train de suivre, mesdames et messieurs, cette émission parce qu'aujourd'hui, ça va faire encore très mal, mesdames et messieurs. Vous êtes dans www.congopromotv5.com. Je suis les jeunes Nyondi comme vous les connaissez, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses, mesdames et messieurs, mais seulement que ça va tourner autour de Ferregola ainsi que son orchestre parce que vous savez très bien que Zobozi vient de nous quitter. Il faisait partie de la famille orchestrale, mesdames et messieurs, de Ferregola, mais il n'est plus avec nous. Désolé, mes condoléances à la grande famille de notre ami Zobozi. Aujourd'hui, sur le plateau, nous avons quelqu'un que Ferregola reconnaît très bien, c'est la bouche autorisée de Ferregola ici en Angola. Il s'agit là de Lasconi Mbouza. Avec Lasconi, nous allons parler de beaucoup de choses, mais j'aimerais dire déjà une petite salutation à Lasconi. Boitard de Lasconi. Boitard, bonjour, Nabana Congo, Nyons Koudon, la Pessi Binombote, la part de Lasconi Mbouza, quoi. Kitoko, mais est-ce que Lasconi aujourd'hui Ozala capable de répondre à ma question parce que Ozali Congo Promo TV5 Raph Ngindu depuis Boston Azota Layo Ozala capable de répondre à ma question tout aurait posé. Ouais, non répondre. On en a pour répondre tout bas dans poto ba FCNA vraiment Lasconi répondre na ba tout na yo. Vous comprenez? Répondre sur Emmanuel a tout nous répondre pour na Raph Ngindu pas CP là. Donc il vient dans bira de prince des Amunda, Yadada, venanga Gimakoda, qui vient dans bira de prince des Amunda, Yadada, venanga Gimakoda, visa Ponda, Bestino Bilele, venanga Blaise Polo, donc qui n'a répondre Sylvain Bia. Donc na pour nous répondre pour na payer Valert, il y a les padres sali pour na Zobozi na bandibino mobomoni. Ok, avant Tobanda, mesdames et messieurs, le zus coutume me permet, mesdames et messieurs, il y a que remercier Bastaf Nangai. Parce que si Emmanuel Ninondi azalelo ko propulsé, azalelo ko matin, azalelo ko émerger malamunakati à presse, parce que il y a des gens autour de moi, oh bah ça là que le jeune Ninondi a évolué très bien. Déjà ces beaux cadres que vous voyez, oh te soit enregistré par émission Nabiso, ezali maison moko ya visuel oyo to bengango na kombo ya MB Productions ya Mandela BT azali depuis na Hollande 1 kilo d'or. Donc Mandela BT 1 kilo d'or depuis Hollande na Pessionbote ezali coordonné et pas à mon vieux Sims que je salue en passant et puis na gérance nango tozo to moni bongo Francine Noble, Talara, le grand caméraman, et puis le grand monteur, il y a Mandela Bête Production. Alors, mesdames et messieurs, maison, oh, il y a Mandela Bête, et Zakaka maison, il y a vidéoté, et Zalupe,
na salon de coiffure na kati ezali pe na boutique d'habillement. Donc ça ferait bien, mesdames et messieurs, batunyo soto bazana Congo, même bana poto oyo bayaka Angola balingara bazala traité lokola bazana poto balingara basimba mamakasi boyana Mandela bête et osala bino très bien tosara na casquelle wana. Mesdames et messieurs, kaka na casquelle toza na salon de coiffure mususu na sima ya Befeya côté basimbara les jeunes inondi ezali salon ya Nick Mavungu jeune garçon moro ya mukiebo. Donc so bo monye na nzela bobelela ya Nick Mavungu wana ba staff ya les jeunes inondi tozali na Patrick Dival Jotapé et puis Fidji Kamanda. Depuis Kinshasa, déjà, na Pesio Bambote parce que Yozo s'est retrouvé kuna la Kinshasa. Et puis Malou Clovis, Big Play, Papa Namaravilia, wana ba staff o basimbi les jeunes nondi na kati Angola. Alors, ba boss o basala rappel les jeunes nondi, tozali na batloro là-bas, le tout puissant papi ambassadeur. C'est un boss ya Rosaranate, petit Zebola, tozali na héritier voix madouche congolaise. Merci beaucoup. Tous appels sous na JC Moudiaba, tu papa le Kiabana et pourquoi pas na maître Lourman Zanza, Gelor Kumberto. En tout cas, Oyo Salaka, scandale. Na hebité sur Lobali sous Ninyango. Alors, mesdames et messieurs, nous allons directement commencer dans cette émission. Laskonimbuza, la bouche autorisée de Ferregola. Santé des jeux bisibiso bien, mais ce que santé, il y a orchestre. Ndengenini santé ya orchestre. Bon, orchestre c'est vrai, ils ont se comporté bien, ba contrat binomo bomo na ba concert pagay. Donc on a déjà na Luanda awa lundi mokonza okita déjà Luanda awa. Dimanche au toza na barbecue za na mars passer les mazombi. Donc ba musicien ba koma samedi na butu. Donc marambo eza kitoko to beta concert na mabor na terrain Malia, to beta na Palanka na terrain Kilamba Kiash, après to kende Luka Padundu. Ale mokonzi azonga lisu Luanda pona beta concert de revoir a sepe sabana Luanda nda mesana ko sepelisa bango. Après tozonga kin pona disque, qu'est-ce que j'avais dit, hein? On va parler du disque, mais Lasconi oebi que est-ce que zoeba que Paulo Tudi la biki sibino fort, mais bubandel suko bimate. D'ailleurs, kutu de konabino orchestre a fallu pour pas babande robeta déjà tolo ke batozo bimatika bango bopesa merci na fait na Paulo Tudi loi. Non, Paulo Tudi lo za producteur a sala musala ne bien so moni ayaki pa na biso pona aebit. Bato zotanga kombo wana bayaki na contrat, bayaki na Titanic. Oh patron nde patron mo boza na kamfufu telanga mwa $10 ope $10 bo sangisa pona na yaka na ba musicien nga kuna ko bazwa tambonga osombaka pona ba musicien na balembi otambola na ba wewa na kin biso yaka na contrat omona ete ke Paula kekin amonani na le padre ba solo li bien contre salami yango orchestre zo ya biso to orchestre Titanité. Hein? Yozolo ba orchestre o kuna eza ya Titani. O kuna o tangi wana eza ya Titani bayaki na contrat ni nga ko bandu bi. Bayaki na contrat ya boss ventrier de Luka pa beti dundu. Bayaki na contrat te ya ventrier za contrat te boss koto za na pesi mbote koto za wana Locksteka na pesi mbote Julia Lisiki bambote na bino ya wana donki. L'autre ayaki na contrat te mutu wana otanga kombo ayaki a moi quelques patrons basangani na Lukapa babengisa bani tout ça contrat te tu eba maramu toza na Luanda tu ba na kinité tu ba na Luanda pina tu ebinde ezalaka ayaki na contrat te contrat ya wana passer na biso mami lele laksa maki donc c'est tout quoi. Da yopo ndima contrat faut ba la question na papier bondimi papier nde papier bon autant ya sala ma na bureau na la kisara papier ngana na tano ya sa publicité ya ba orchestre ba miketi comprendre orchestre bongara boza na bureau boza bien zate ke yemoro par exemple a bookingu bana e linio konae a bisibino to kende te ya biza za contrat. Ba musicien na biso ba marque house ba shikito ba moni contrat ba yebiki nde presse contrat déjà koti boefe na biso parce que mabiala bestino bilele ba robenga biso to ya kozwa mwa muke na ba ve na biso ba Blaise Polo biso za la contrat même ndenge moto ayamba zo ya le padre papa Ferrari omona car
omonaki ya Ferrari monteur vitré. Mais ti lelo bobeta lisolo ga ya bakar na musique. Mais il faut tobeta ngonondi tout ça la rappel mo ba reconnaissante. Ndenge pena to kola na Congo pena ti to koma na ajo car ni yo mona na Congo monteur nango eza vitré à part Ferrari ndenge ye. Ba miseni yo tout ba tambola na bakara bakara ba minene ilekela temps monteur Ferrari zo beta lisolo eza na batu misu basumba Ferrari avant ye na Congo wana. Non, Ferrari na biso eza 2015 talango bien monteur vitré mundela ye biango. Ba complexe wana ba bazala na ya ba arkeli ya ba nani sko ba tambola car moko na les padres sko ya na ndenga kini o tambola nango to tse Colline wana Mathias azawana comprendre venanga ba ya visa ponda za wana na kati pazo tambola nango esala bien. Malam Lasconi, tourner autour de ça, parce que déjà, tu l'obéis, il y a un mois, on a 4 émissions. Faire rigolo, lazo préparer. Qu'est-ce que j'avais dit déjà? Préparation, il y a l'album Maison Kinendeng. Qu'est-ce que j'avais dit? Bon, tout ce qu'il y a des chants pour l'instant là. Jusque-là. Oui, Bamarambo presque sili. Dans le studio, tout ce qu'il y a des chants. Tout ce qu'il y a des chants, Mbechetemba. Totikali na yembeli suka embeshetema uya yembeli yembeli te poanini suka jeune moi mutema malamu aza patron mo baza malamu yembeli te poanini nanani su bon etikali lisuna chamoko ya komona kiminga etikana cha ya fi moko wana zawana komona kiminga donc totikali kana valeur à des champs. Bon siko faire autobus à moi débord moro awa yobi kezo kanate Manix hymne national. Oh yo mora muto e bien mo mezo kanate ngana yo tant ma Monica zolobo ngana na cimetière ma Monica zo ebsanga Lasconi en tout cas ebsa les padres félicitations nzembu neso na tsango wana pagai papi flash kuna na temba benganga pagai bata poto kuna ba vena biso berado des amunda presse des amunda benganga awa Manix pagai wana sozo se retrouver na kati ya boîte wana ba obeta les padres pour Lasconi za na kati wana yo yebi biso ya moto kenda na biso pe boîte te to na biso na parler tozo kaka ba sango pa batu ke Manix ndenge boye o changer ba donner ya na valeur ba disque batu nzembo moko talon na net bino bo ba net talango pone ba valeur nango. Mais Lasconi na bien yo osa parmi ba petit on va parler de Ferregola parce que tu fais partie de l'orchestre de Ferregola et pour ça pire petit il y a famille un père Ferregola toza kina lambio viena yo lambio azo déplorer comportement ya Ferregola abi Ferregola vraiment obeta e bakara a comment ko se comporter négativement liboso azo kazu apo fali a produire viena bino lambio muto munene. Est-ce que Ferra ko se comporter kuna a koki ko se comporter de la sorte? Pourquoi? Ah venanga simse les grands cordons ya ebsenga marambo ebsenga so moni lambio aloba trop kolanda ete nandeni aza jaloux nano lambio jaloux nani lambio aza jaloux aza vraiment bo arata déjà vie yango etinda aza la jaloux. Est-ce que zo ba kolobi lambio arata vie non confirmé yo lambio arata vie yango etinda aza la jaloux en plus muto azolanda wana c'est un complexe abanga padre makas ba ideni ostu bo sala yango padre déjà sala ba idée ya production wana ba asala pa nani obi asala pa oh nalobi ya mwana na biso shikito tanga longwaki ayakiti na ba rep padre yambaki ye wana production ayambaki ye ki a produire ye padre ndima ki to padre lobi ka bongo ba mise ba komi pe ngai kutu na ningo sala nini to sala ba fondation na kisenso ezali padre sala rango. Après que ça la padre salion lelo bato komi o fondation ONG onin yon to lobela makambo wana te na minute to sala documentaire ya bana na bisoni on tous les padres au sala ngoto te ba Ferrari wana to te ba parcelle bova ya ba kasavubu ya ba gombe ya ba mimosa to kotsa nyonso wana bazo filmer yango to laksa to beto bandolo ba esute donc so to komi o sala ba publicité ba mapango na biso sala ba star wana nyonso to ba na yo alobaki eza lokuta ou bien ça banzala nenga ya ki Luanda awa abengi yo pona bosala ne mission akongola mo ba 10 ba 20 na wana ozo comprendre kolanda ba lambio te aza ventiri aza jaloux aza lokuta nga mundu na confirmer leo doze la Ferregola ya poto poser question parce que yo zo lo batan mususu yena faire bakutane quelque part faire se manifester kindengo wana
mais to continuer nango vraiment te ngana lingi laskoni marambu ya zobozi nde mutu ezoporte biso préjudice ti lelo zobozi atiki banyongo atiki banyongo bolobaki ke bokofuta banyongo wana mbongo faire gol apesaki il fallait futa banyongo mususu mais jusque là batu mususu boputi nanu banyongo mususu te zobozi azalaki na nyongo ya Fabrice Ikotele tofuti yango zobozi azalaki na nyongo ya Julia Lisika tofuti yango zobozi azalaki na nyongo ya Vesims Cordon tofuti yango azalaki na nyongo ya Tishik Lebo tolandisi ye azalaki na nyongo ya W Rigen tofuti yango nyongo ya zobozi nini tofuti nyongo ya zobozi non tofuti te na ebi ya jeno yo nani kombo na e zela kombo ya jeno nani nyongo ya zobozi tofuti te kombo na e nani jeno yo kombo ne kiminga aza na poto jeno ya Fazer oyo jeno na Fazer akazaki jeno ya Fazer kombo na e ezalaka o comprendre kombo na eroya jeune wana nde mutu na tofuti nyongo na eti ye na zobozi bakoma ndenge nini ngo po zobozi akoma te na niveau opesa ya kozwa nyongo pana na yango na poto zobozi akoma na nyongo na Yannick Mavungu na salon déjà tofuta nyongo jeune c'est le Gino wa Fazer wana zobozi na nyongo a côté nyongo c'est le Gino na tofuta nyongo nete c'est le Gino koto zali libola mama na yo nyongo zobozi azali na ya sele Gino ya ngwana sele Gino na bandeli yo musufra na poto ze logo te basi basambwiso za faible okokakata kobeta basi na omoko boite donc yo kutata kuna mbeto kokaka te olemba makati sele Gino libola mama nao nyongo yo totikale na ya zobozi ya ngwana za ya sele Gino donc sele Gino kotoza libola mama nao lisusu na zongisi ba nyongo na yo akoetaki zo laskoni le problème ni nyango o bino bozana ngo vraiment na Gino akoki kotanga kombo le padre te pona aza eloko te c'est le Gino akotanga kombo zobozi te yo zobozi akufa yo kende na ndako ne to mona ba provision te en plus vena biso bera de presse des Amunda atinda ke l'entre pona zobozi pona na expliquer bino famille zobozi boza maele bolanda lisu souetelesi abimi akom na mambo asali nini nazotanga bino bolobit banyongo siko banyongo ya zobozi batu bana souetelesi vena biso bera de presse des Amunda tinda car l'entre pona zobozi atambola nango awa car wana eza na maboko souetelesi na mikanda nango donc ba famille ya zobozi bolanda souetelesi na ba compte bancaire ni otu aosimba ba bien zobozi azana kati na famille zobozi akufa ki ye mutasimba ki telefone na zobozi a rapidité mikanda car na kat na poche na ye nyoso tu rapport souetelesi alobaki ke faire apesi mbongo te yango bosi na lobi souetelesi azale na matanga tozalaki na ye wana alobaki yango ndeyo otanga moni mbongo souetelesi c'était un voleur nde balia mbongo ya babia nde balia mbongo babia bazele balia mbongo zobozi sko ndeti biso presse biso mbongo ya ngwana 8500 bosomba nyonso to ya matanga bota oye kotikala bozongiso na famille zobozi na ki oyebi qualificatif wana eza loko ozoyebisa souetelesi kazelaka bato bakufa po alia mbongo oui ye lifazela patuziana mukola kokufa ayemba mauso basa koedzasa mauso akosa koedzasa zobozi te eza ndeti mwana oyo azokembo na kinio nani soki Mosaka Roger Ngando wana vie na yo quand même ko dérouter Mosaka atangaka kombo ya président na ngai te ave na nga le padre na TVT Mosaka c'était mandia Mosaka zokende Mosaka wana cela non laskoni Mosaka za ki trop clair biso ki bozo koka alanda ki ba propos au souetelesi alobi soki bozo koka kokunda zobozi te botika jibe akundela yo biso nango ndengo monaka ba car ebele bongo monaka ba Mercedes alibandi bongo ba Ferrari monteur vitré Mosaka moni ba action nango te omonaka ba palais na ba bova na ba wapi ya bango to mona wapi ye président ne wana ye ndenge otanga komba le padre ndenge bino otanga komba président na bango so babi muta pesio mutu soko bango te pour bangete jibe aza mofuteli jiba futelaka na belle vie bamndako jiba za ngo yo moni ba compétent jiba futelaka na belle vie jiba vanda côté mona bana nete ko ye ba rolo bana jiba na lobby na tangi kombo jibe mpiana a futelaka na belle vie o comprendre président nga le padre venanga alalaka na palais moko na Bovan. Vous comprenez? Jiba est incapable, Jiba vanda côté. Jiba preuve, Jiba côté moko, namba na nete,
na mwasi na ete azwa na belle vie kuna pona la la bandumba jiba ne lokote la skoni ba rolandela yo na lobby ya tant mosaka loba ki on peksa ki senga ko benga baninga bo peksa ke mosaka ko loba te mosaka ta passer na biso mamile la ba tikela ke 2 secondes te ponani pona ba bien kaze lokote ba considérer na bango Roger Ngandu ye orchestre na bango kende voyage kananga art mosaka tikala na lingwa la bela malade ya mutema ngana yo na lobby na kananga bazanga kutu biye ya ofutela pona ke kananga tikala et bon ya otanga makambo azobozi président na maître na bango kufa na bandal venanga baja venanga kufa jiba ko kunda si bakenda ko senga bole ya basenga aide ona kini baloba aide na banda na komi na bandal balela venanga yi jiba ko louer salte cellulaire akufa wa cellulaire adaya ba okaite na luka kai mbongo ta ebemba cellulaire na kano ya te siko solo bi cellulaire c'est bon to longoli cellulaire siko to ta baja azala giwapi baja ti baja zo bela mbaso zo souffrir kuna jiba kenda otala zobozi presa bimisi mbongo to kundie bango bakunde loko te ba makelele basala kawana ya pamba ndeti ye musaka ye arrêter aza eloko te orchestre na mo voyager ke kananga pamba kenda kata non dibino tozala na bino nga 2008 nga na nga 2008 padre memanga Luanda ato ya nzela moko na ba shikito na banani nga na avion moko na ve na nga boziana na avion moko na ve na nga oyo nani oyo animateur ave na biso pepe kale nani komone nani ve na biso oyo Juno Mombafu fin 2008 nga na longwa Congo ti amba mona ya na avion 45 minutes na contrat liboso na concert ebeta mesili bwe padre bisinga te petit nanga kozonga nanu kinite zala ana Luanda ekosalo bien mais ye kananga pamba ye mosaka wana kananga pamba bakosombele biya kananga te ye na osombele biya kananga omoni yamba c'est là na osombele biya kananga to bimisa ba mbongo te tiketi na kananga pamba ba mema Roger Ngandu akesa l'émission na net se ba zangelo ko sala avanda bango musana bango yangwana ba président na bango ba hamburger ba fufu elala ali yangwata musaka zane eloko te mosaka memaka yo omenengo ngana leki mosaka ngana futelaka na patriota oyebi bien ngana futelaka na patriota pala munene mosaka lala wa mosaka lala mombo na balingwa la kuna kote ma ekotaka ombana balingwa la ngope ya kote nini balingwa la kote kuna ya baisangi ozo comprendre oyebi kezo sala nga pasi parce que ma mususu soloba oyo c'est là la le problème est ça mosaka oza Congo promo ba Francine Noble baza bazolanda yo batlokola ba Blaise Kalati le millionnaire na Didier Chombo Petit Jésus bato le padre bazolanda biso batlokola ba Masaki Dirikeza na ba Fiston Mavukiza ba okenanga na Namibia kala mingete bazolanda yo tango zoloba makambu zala na ba preuve pour mosaka biso toyebi mosaka après Roger Ngandu na BCBG zalaka ye toyebi ke mosaka avivara bien mais yo tango zoloba bon ngano apprendre ezalaka mosaka te ezalaka kaka Roger Ngandu omona te mami lela soka poser Roger Ngandu ba question répondre suka nango atali mwana mawa alembola ta sani lokwa muninga lie mwa madesu bona fufu ya lembola sani mosaka bwaka mwa de batu bebisela pe mami lela relation na mosaka nazo bebisela ye te eza musala na ye asali yango pendant 3 ans ba tsakika micro mutasuka yo ebiango te azeloko te ba makambo yo zolo ba Didier Chombo Petit Jésus ba tout son de holo ba ebiango okompa ba Shagi Musa Ingwe Bini d'Afrique ba ebiango ba Sylvain Bia ba Tishik Lebo ba Solange Manga ngana lobaka makambo oyo eza ya solo okompa ngane na palembo naza musuna Ornelando Mbasi to na biso na ndenga palais to vani na fungula YouTube na téléphone na tala boy na moni jeune lokola mosaka wana azane loko tazo souffrir na kin akeloba ngana rula na car ngana vanda na patriota makolo mutaba moto yesoka wa matana car li fa benga Roger Ngandu ndenge nini yaya tikelanga mo place moko na vina na wana na zima ezalanga bien azane loko te ato muta pasi malamu ok mais conclusion oya makambo matanga ezobozi ya makambo matanga souhaite lezi azui
mbongo ya bamatanga ya batu parce que Ferregola apesa ki 8 oui marambo solo ba grand frère ya Zobozi abandai ko luka souhaitelez ozo comprendre luka souhaitelez ça mais bana raison souhaitelez tikali ne l'entra témoin nazo tsabera de presse des amunda mutatinda ki yango Zobozi toke zwa to de douane yango yepe vandi mikanda nango e apa souhaitelez pour na tanga kufi souhaitelez mutaya okote maboko na poche aiba e bambongo wana nyoste monana te clac ya kara Zobozi e monana te ba papier à compte bancaire na e monana te eza pa souhaitelez ti siko se botete mbebo benga numéro Zobozi bo mona souhaitelez mutazo yambango souhaitelez mutawa na Luanda souhaitelez atambwisa kaye pona somba teva pamba ya plasma tana ndako o comprendre lo ba ke souhaitelez atana palaza na télévision asomba télévision ya plasma na makambu ya Mig Chant hein venanga Sims Cordon ebiango asomba yango na makambu ya Mig Chant babi akufa kotiza bambongo alingo sa ya zela mukolo patu zia na kokufa akeyemba mauso c'est bon, merci beaucoup, Lasconi. Mais si vous avez que non, ils ont un leader moro congolais à Saint-Aki, je ne sais pas, au moins nous promettons bisous, mais aux télévision, tu as moins vérité. C'était qui en fait, Maramuto Bandego Loba? Na lobby, hein? Jour wana na vandi Bouenata la ye leader ango abengingai abandego s'excuser. Lasconi kupanzanga ite boyena boye na sentale kia mwasi nanga mais limbisanga na epsi yo arrête yo benganga poani yo luka marka uzi libala marka uza boya na bokomane na oti marambo a leta sikozo profito benganga na dénoncer yo ozo comprendre yo na ebisi yo tension naza nango ekita émission to rosala na yo na redénoncer ye na kopanza ye pona babuzo basala abotisa leki ya mwasi na ye leki ya mwasi na zo souffrir ko panza ba mabala batu mambolo baso eza ya lukuta eza bien eza ya solo bino bomona te bakoma na marka uziti na leta to gagna poani bobino gagna procès oh emone ba gagna bo gagna te bo bondela ya bongisa ngai na marka uzi muto gagna ngo yo moni padre ya na maramwana padre na maramwa padre ya te yo mona fe na bestino ya wana obye ba visa ponda obye pichu botoko mutayate obye Sylvain Bia mutayate ba mona ke eza makambo libala na bino ata Solange Manga yate amutalaka ke eza makambo libala na bino vous comprenez ye abandeko linga marka uza bimisi balar na marka uza la marka uzi mobali ye mobali ba ya zala ka mwasi vewe marka uza bete na lifuendende marka uza récupérer la Rwanda marka uza koma oboya koyambi na phone na epsi marka uzi yamba to dénigrer ngamuna yamba na finga na kata compresseur to vanda akota maya koma na makambuti ya baleta banini babilo abongo yango moni koma ti wana padre tala bo makambo na wokota ngo teza makambo na bino basi na mobali yo Lasconi yo commissionnaire ou tsangolo yo saki commission kende aussi sa makambo na bino kenda na leta batsa makambo abobenga mwasi ya marka uz mwasi ya samba mwasi ya kate marka uz na muto akangaka ye na minute aza wapi muto asambisa marka uz aza wapi Daniel kwa niate fimbu makasi pa kenda makala bo sambisa preuve ezate ukombo likamo mwasi na mobali etali bino nini mobali aboyi na ye na lingi na ngate na robeta na nga fuengi te Mabeni. Ok, merci beaucoup. Tu comprends que Lasconi a trop fait rigolo là-dedans. Ozo. Nazo ba matin na bino yango ndese baloye ba vérité comme à trop. Si koyo lingna sa publicité nan. À part ya qu'est-ce que j'avais dit. À part ya les padres. À part ya papa na Colline, papa na Mathias, papa na Cécile. Ma Nzamba limbisa yo ha. Yo mona mama Nix ça na mboko to pesa ngaka na tika la mutakala na émission na yo. Yo mona mama Manix sala na mboko te na bakara bashungo zo kango te Manix yo kango te makambo esala nzembo nani ebeta bon bien mekangi awa bien mekangi botika ko botika mascarade botika so tozo beta mas au moins so to beta mas sur l'alimentation ko tsaka boutique te na ngo boutique héritier zo benge boutique ezana ba musicien mususu baza ba boutique Tant que tu as solo ya biso na biso ba alimentation ko tsaka ba boutique te
Pona ndeti ngana na ta un musuko ndeti boutique so na tangi kombo na fuliete. Avandi pena bo atangi la skoni mbunza obeli kambunanga. Oh bon. Edidi alunda tali pena bo bonito manzambi banini la skoni o makambo boutique wana soni. Yaza boutique to beta masola balima. Malamu loro to oboy to beta li solo. So bolobaka ya banzembu ndeto ebinze mombo. Mama yo mama yo mama yo. Na feti bakota mama yo. Hein? Bosiko nzembo ana ya bien na feti bakota mama yo. Est-ce que BM ça mama yo bazo bete zo kang Afrique. Na feti bakota mama yo. Bakota mama yo ta. Eto banzembo babibembe, banzembo mobo ya ba charbongo ya mama fuidi mame. Eza na ba via mike. Mesdames et messieurs, maboko pamba. Ti lelo yo ka Gisette Zinga, ti lelo yo ka porte-monnaie. C'est pas possible. Donc, en tout cas, mesdames et messieurs, comprenez que nous sommes avec Lasconi Mbouza de Ferrego là. Nous allons déjà chuter parce que Nganazaki a besoin grave. Il y a un problème. Il y a Makambo Matang qui a fait 8500 Zobozi. A fait ça Kundaki Zobozi Bakundi Zobozi na Benfica. Donc c'est pas donné à n'importe qui. Félicitations. Merci koyo. Vérité, il y a naning a pesa kimbongo famille to Ferrego là. Souhaitez-les à l'objet qui bambongo bango bakotiza ki toyoka kiango. Mais tozala ki ngai sénateur Paulo Tudilo Riganda Biyunganga Tichik Lebo tozala ke belé. Ozo comprendre? Tozala ke belé wana to ke ti côté mbongo eyaki. Tozi $8500. Kobomba ngo na palais nanga na omona ngo kilo trop. Bako menacer nga pe pa batu nanga na zala na bango. Na bite bako yo menacer nga bo Sylvain Bia kozala te. Comprendre? Venanga Sims Cordon kozala te. Et ça la bien te Ornella Ndomba se azate do boyo menacer nga na palais nanga mo na palais na kangi yango na kenda ko pesa ngo sénateur Paulo Tudilo. C'est vanda cheyo nanenga kuzu yango moni na bemisa lo bayiki ke makambu ya na fera lo bango te. Vous comprenez? Ce que moni souhaite lesi eloko zo sale bongo ezantima. Ke un allié na ngeloko te. Na matanga oyalinga na matanga nyonso alia. Vous comprenez? Loko la allié loko te yango sali bongo akotika la kolia na muto azobozi te. Vous comprenez? Azela mukolo pa tuzia na kokufa sali ba campagne na e ba biloko na bon tant pis pour les gens. OK, merci beaucoup. Message comme Lasconi Mbouza nga pena na chité déjà parce que bande rebelle bazolanda biso Ferrego là akobeta na Angola abeta pe na Lunda. Moi stratégie ni nyango bo créer pour na ko recevoir Ferrego là. Bon stratégie zaka ba fi nyota danzende bo mesana ko yamba padre. Nenge to buka ka aéroport binomo boyebi bo moni ba misuba ye awa den zinzia mona mena nzinde na aéroport akiti ye moko moyindo face mabe abeba ozo comprendre ani lokote luka passage impact nini do biso to buka na aéroport o lundi ozo comprendre dimanche non barbecue na mardi passe les ma zombie to buka ngo lundi le padre ko kita mokonzi boyebi ndeni akitaka o comprendre papa Ferrari monter vitra ko kita wana to buki yango. Après tout l'équipe sikoyo toke la non na flat la lina nous hôtel à danze ni pixana après sikoyo lobby nango to ebindeni to sala ti makambo ya enterrement ya Zobozi do ba stratégie musuto ko bimisango te pona oya TV yona epsa kwa chaque fois biso to lobby makambo batu balanda batu babanda barbecue na mboka o eza fait rigola muta banda makambo ya rotondi ce aéroport eza fait rigola to banda ba makambo ebele. Lelo to bandi sous makambu ya 8500 comme sous mutu musutanga kokufa 8500 biso ba to bandi ba to bakufela ki oyoka iba monta en tout cas ce to tiki Lasconia loba awa en tout cas Cordo Sims Lasconia zali en tout cas to pesi Mandela BT 1 kilo d'or côté azali na Hollande Mandela BT Grand Prix de Morobo depuis Hollande les jeunes azana posa na yo kasango na mona et puis la pesi bango sango
salara ndenge zalara kaka Mandela bete sala marambo yo Blaise Kalati le millionnaire à salara en Afrique du Sud sala marambo Masaki Dirikeza na Fiston Mavukeza ba salara na Namibia sala marambo boso kito a salara swena kiti lukapa Mandela Mukonda na Papi Messi ndenge ba salara swena kiti lukapa. En tout cas émission oyo mesdames et messieurs Torobanda Rosala kaka na ba jeune poto encourager ba misala ou ba salaka. Mais est-ce que na esprit ya malamu ndenge tozali na monde to tambola ba rankine ezala nango na tina morote? Est-ce que par respect aux alaranango pa ba mikolo okota la caméra na biso poto clôturer déjà oui. Otali caméra na biso olobi na vie na yo nani comme on a vie na yo c'est les îles. En tout cas ve courage aux combattants aux bunda pona mboka limbisa na makomne soto lekaki c'est le Gino na futi nyongo ozo boza kende na yo na yo futele nyongo wana c'est le Gino libola mama na yo c'est le Gino libola mama na yo waneza ongana sengyo te laskoni bo me maranki na ngoti wana ngana na ranki na c'est le Gino te na yeko zongisa na yeko futa nyongo otuni ngati ba nyongo nyonso to futa kiawa ba nyongo tu ya Julia Lisika to futa ki o comprendre ya Fabrice Kotele to futa ki ya Locksteka to futa ki o comprendre ya Yannick Mavungu to futa ki ya Sylvain Bia ya Tishik Lebo to futa ki e bon point ni te na futa ya ye. On comprend. Mais est-ce que c'est les innocents au fingi au daï? C'est les djinns pour na zanan. Moussoufra azan est l'autre côté, c'est les djinns oye. Yes on vivre ndenga vivre na Luanda mais en plus Luanda wana na zoyango. Yazana pot. Na le ah, ngana na passeport angolais. Ngana muzombo, nana billet, nana passeport angolais. Ouais père na ngana na poto kuna edidi alunda. Oncle na nga bonito manzambi azana poto kuna. Oso comprendre nazo kende poto wana pona tour venanga bera de presse des amunda edo muzamba basalika akete petit na biso lokolo solo libien yango ozoya a tour na kende Afrique du Sud kutana na ba Didier Chombo o comprendre na ba Tucson de Olo to kutana na ba Shagi Musa to kutana kuna eza pona tour les padres benganga la skoni ndenge nini tsa visa beta tour kuna esalo bien OK mona ta na koma kuna Afrique du Sud mona Ferrari malamu problème yebi Ferrari 2015 na Afrique du Sud no Ferrari zobeta diso fali azana Ferrari e yakino o mona taxi jaune nani karo batindi karango na balabala wana même yemo rabi ke carnet za matindika e kufa kawana venir 8 décembre na bandal carnet batindi karango boy siko yebisangani Lamborghini wana matindika habite to tika rapport ondimate na lobi ya mabe na bino bolinga ka vérité te yebisanga na kini po to sali no émission leader nini oyo na minutes oyo avandaka cheye moko propre avandaka na banane bazai ebele bazana ba voiture zela toke la moko ngana otangelo mi baleka ngiso munoko tanga ndetina na edeyo edenga we ranson afandaka ye asala azana ba mapalin beli contredire nga ndako avanda ya ndako wana yo contredire ndako moweit nani papa na Sylvie Mampata ya bakisa ba brick banini yo ebite oh est-ce que oyeba ke Sankara mona nde nani papito makolo tengu ya nani Nous boya Sankara patron na bino a porte-parole. Ngana porte-parole ite. Ngana za pire peta le padre. Ngana porte-parole te. Ngana pire peta le padre na yaki ndeka pona na futa ba nyonga zobozi mususu. Obon. Tanga lisu mususu nani. Te problème ezate na tanga lisu mususu te poso boy déjà we robo ya PJB. Na bien bino bolinga rende vérité te est-ce que yo yebisanga pena. Belle vie wana ezanda kuna te yebisanga sko yo pono lobo kokate belle vie ezanda kuna na posera ba question oui belle vie ezanda kuna te afutela kana belle vie les pas vanda kana bo nano bandenge nini les pas na lo bandenge ni pono lo kanga hein opesanga kanda les pas vanda kana bo fezanda kuna vous comprenez ba chambre tout wana ba Colline bazawa ba Mathias bazawa na ba nani bazawa na bana na biso tout ba kenda ka Paris bayaka
Vous comprenez? Parler on a bon faire ça biso moko. Yo pas drame au foot. Hein? Lasconi. Tant que vous avez le solo ya Jibin Piano, est-ce que vous avez le bourgeois de la musique congolaise et Jibin Piano? Yo boyango. Si ya. Nani? Na mon foot. Bill Clinton a soit $10,000 à l'oban en télévision. Yo mon. Kasi ezandenge mo. Wana za ba campagne. Oh. Wana za ba campagne. Kondi mama kamwana te. $10,000 pour n'y moi longo na via au foot là te. C'est bon, merci beaucoup mesdames et messieurs. Et là ça qui très intéressant na minute to linga to yeba. Banyongo Zobozi Atiki et puis affaire 8500 Lasconi Azaki très habilité à répondre à la question. Moi je veux remercier Bastaf Union surtout Balingara Legend Nunti, mais avant tout Lasconi to clôturer nayo un mot de la fin puis moi ba dédicace na ba vie Union surtout ba soutenir yo pour to kabwana nayo na émission na biso lelo. Nga par les padres na avait mon soir soutenant nga été na pesikaka Sylvain Biambote Tishik Lebo on est là Ndombasi donc il n'a pesi Solange Mangambote Rigenda Biu na kena ndenga kini kuna lisa mokonzi ve na nga Bestino Bile l'équipe nationale liboka mokonzi baya visa ponda papa Satia Blaise Polo ve na ngai Guilhem Vakala na pesi venangai Pichu Botoko Mondele Ndombe Mbote na pesi Marc Aouz Kota Zali Guy Digital wana pesi ba mission na pesi ba patron o bazana ba mituka ya danze Ris Matadien Chikito Beka Blaise Créateur yoka ba kombo ba musicien ezate o kombo pepite nene tambola na moto ezate yoka ba kombo nazo pesa mbote ozo comprendre na pesi Rit Nzele Mbote donc tala ba kombo na pesa mbote ozo comprendre. Merci beaucoup Lasconi Mbouza. Bon, Givenchy Kalonji Carte Asuka Givenchy Kalonji Peggy Jonker Mbote no ya wana émission biala donc Arnaud Saloum na Maroc na pesi mbote kotoza se comporter kaka yeba koza mwana ngiringiri keba na ben filtré oni on to ba otsa ba photo ben filtré wana oyebi ke ba ya ngiringiri koya kolanda bango te oza mwana ngiringiri li tout to ba petsa les padres sali la combat les padres sali la maramunion tuna ndenge ya Maroc kuna pona orchestre ba mitukele kebili soko ye na libanda na biso wana okuta ba mituka Rit na mutuka Blaise na mutuka Bercy Chikito na merci mutuka uti na ngo maison me akenda kuna kutu na mutuka na biso chobobo abandeko bwaka chobobo ekenda kuna ekenda okufela kuna azonga maboko pamba. Allez, azwisi ko eloko kitoko. Malamu. Ok, merci beaucoup Lasconi Mbouza. Yo vraiment na habité massa na ngai moko merveille kana Jogo Bogisi Buyamba. On a basta fa les jeunes non dia kuka. Cédric Teka, merci pour la caméra DSLR au Kabé les jeunes non. Ah, Cédric Teka. Merci beaucoup Cédric Teka. Merci beaucoup na Pichungu Zamba Samso africain na pesi mbote koto zali Yannick Mavunga lobi Samso Lukanonu Yannick Mavunga toyeba masolo na ona bureau na remercier Jo Tapé na remercier Patrick Duval na musalo zo sala za makasi mingi Patrick Duval Fiji Kamanda et puis Lox Teka Julia Liseka Lisika Fabrice Ikotele, les cordons Sims, en tout cas, merci pour merci pour oh nous surtout on dit mi pour les jeunes non dit se retrouver dans ma Sarah Awabe Sarah Awabe pe na pesier basalam kota zali Magali Jolie petite sœur moi pas sur l'arabien Ferrari Lamborghini Ferrari Lamborghini dans un combat moto. Ah, on a gagné Ferrari 2015 au monteur vitré. Toi, on aura Ferrari Lamborghini. Voilà vraiment, bah, bureau, il y a les jeunes inonti. En tout cas, Banderonio, surtout en Afrique du Sud, Nazoya. Bozoaza déjà ba numéro Banderonio, surtout en Afrique du Sud, Bozilanga pour Blaise Kalat, le millionnaire à Zobengi Sangai. En Afrique du Sud, Bozilanga, ba Arcoul Suprême. Bozila vraiment les jeunes inondis en Afrique du Sud pour Nazoya.
na Namibia boyoka boluka Masaki Dirikeza boluka Fiston Mavwekeza po nazoya pekuna. En tout cas, Francine Noble, Oebi Moussala, Sala très bien. Ndeni Nezo Kende. Mandela Bête, le boss, 1 kilo d'or. Merci beaucoup. Na Papi Kimia, cheval blanc, Idanfoumou, cheval blanc, Père du Soussou. Héritier voix ma douche congolaise. Jisse Moudiabantu, Papa Lekabana, Maître Lourd Manzanza. Na PCP Bambote, on a makila ba champion. Mais là, ce qu'on dit, au PC numéro de téléphone, ouais, numéro de téléphone nanga eza na biso batu boza libanda mboka 00244 926 30 11 81 Sarah Wabe Sylvain Bia. Ok, ça n'est fini aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ne mettez pas rigueur parce que aussi ici vraiment émission Lelo, on a surtout balingara musala les jeunes non dit trop continuer. Donc bengara biso na ba téléphone, bo pesera biso ba conseil parce que tozali banzambe te poto kokisa mwakamunyan surtout 100%. Oh tosali ya muke soyi tozana erreur bo bengi biso bo bino masa eloro salaki sala boye po sala bien. Mais du jour au jour soyi bo bengi ba félicitations sala ka ba critique pe sala mais so bengi nga obandi ko intimider nga en tout cas boyebi ko te na batamate. Bokeba. Ouais. Tous ensemble Lola na kibolelo toujours. Merci beaucoup. 001 quoi, nyonso banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raph Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo boko tosa na force militaire na Congo Promo bongo rande le bae wata mais pour na sikoyo batisi tout bangini. Faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindu Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambe, Moboulou. Avec Raph Ngindu. Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que Raph Ngindu. Congo Promo. Congo Promo qui tokos net na film. Congo Promo babundana nango. Parce que tous na Boston on a Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 c'est tout. Congo Promo deux fois avec le boss Raph Ngindu. Il nous dit les jeunes leaders de la raille. Artiste na yo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Qui tape. Vraiment on va s'amuser et les Yambongo. Yawa Omeni et les Yambongo. Congo Promo, c'est vous qui payez l'addition et les Yambongo. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui tout Congo Promo donc batika au vivre. Congo Promo, tu côté partout. On va limiter sur le côté partout. Donc on a mis Sibiso Congo Promo numéro 1 c'est tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo avec Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois Babi Congo Promo TV Raph Ngindu number 1 Babi 001 Talanga State niveau matoso aux États-Unis. Il faut avoir boy, il faut avoir les États-Unis. Tout le monde a mis ce fait, autre juge va avoir les bandes de tête à business pour le prendre et que les bouches. Batu mususu batalinga mengana talibango te po etalinga te Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. C'est de où à où, c'est de là, ça bouge pas.